Paré na butu ya lobby ezwaki moto eziki. Mais biso peuple toza sonelo wa rolobate. Biso toyebi ke le 23 décembre toza neloko moko toze la alternance ya mboka oyo eza élection. Eza eloko musute. Pona biso ke Fayulu na pouvoir baza eloko moko. Ce que eza eloko moko te tomona nenga okanga Fayulu. Eza biloko lokuta bango baba na bango. Pourtant machine ate eziki. To eziki te biso wane concerné biso biso toze la alternance oyo peuple congolais a na besoin nango. Biso toyebi le 23 décembre Mboule beta, biso to rozalaka liboso ya ba centre oyo bongi biso to voter. Donc le 23 décembre organisé élection té. Voilà to utiliser article 64. Yango to lobi boye, tozo koyebisa nanga tala bilongi na biso bien. Tozo souffrir na kati ya mabele onzamba pesa biso ba congolais. To lobi le 23 décembre pas question ya une minute ya koyebisa congolais to vanda to solola to kosolola lisu te pouvoir kozonga na maboko ya peuple po peuple naza décider à makambu nyonso. Le 23 décembre tobi buzo bana bango tozo ze l'élection. Ce que élection est salamité Kabila, Nanga, Nabatuna 60 Masolo Yakin avec la Servadi Bilen de Pukuta Rebecca, Kakande Boebi, Tobete la Rabino Masolo Yabamakambo Ezo Kana Kinshasa. Information Ezo occupé le loba congolais Ezali que le Léonine Sali que le lo matériel Nios Oezaki destiné pour la campagne à niveau ya Seni Ezwa Moto Nabutu ya Lelo Ezabongo raison o ekiti sibiso esika wapi congolais azali to ba pe ko tuna congolais point de vue na ye ezanini exactement selon ba analyse o congolais asali to kozwa bandeko po to moni bandeko baza mwa mingi awa to kozwa moko wa kolinga pe ko pesa point de vue na ye par rapport ya situation yango nde to kozwa bango to kozwa ndeko. Bonjour papa. Bonjour. Je pense bien que vous allez informer la situation comme na Seni à Mboka na biso. Oui. Et quand tu as ROYO qui message wana plutôt au gérer ango to comprendre yango ndenge nini. Bon message wana e komeli justement ben ngai précisément nazaki na magasin esika na sala musala na yoki ke ba informer ngai ke machine il paraît na butu ya lobby ezwaki moto eziki. Mais biso peuple toza sonelo wa rolobate. Biso toyebi ke le 23 décembre toza neloko moko toze la alternance ya mboka oyo eza élection. Eza eloko musute. Toyebisaki bango biso to kende na élection machine ou pas machine toza wana poto kende na élection poto pona moponami ya sika akamba mboka. O machine ezika te et concerné peuple te nanga asala le plus rapide moyen nyonso oya kosala po apesa peuple congolais élection le 23 décembre nenge bango moko bande ko loba na munoko na bango oyo biso tokoki ko loba yangwana po tokoki ko vivre te kaka na ba misère mbula na 2011 élection ezalaki 2006 élection ezalaki na 2018 p toza neloko musu biso toko lobate à part élection toza la alternance salama ya malamu biso peuple oyo tozo souffrir peuple o azangi musala peuple o azangi courant peuple o azangi nzela peuple o aza peuple médiocre peuple o azangi musala na toute catégorie ya nyonso ya monde aza peuple moko le chèque ya ba peuple o azo souffrir na mboka oyo na kata mboka na ye yango to lobi boye tozo koyebisa nanga tala bilongi na biso bien tozo souffrir na kati ya mabele onzamba pesa biso ba congolais to lobi le 23 décembre pas question ya une minute ya koyebisa congolais to vanda to solola to kosolola lisu te pouvoir kozonga na maboko ya peuple po peuple naza décider à makambu nyonso ona koyebiso yango wana. Merci maman ona koyebi. Merci azaye moko te bande comme ça bazawa papa na ebite yoko bakisa nini po c'est vrai que bande ko nyonso bazana besoin koloba ba koloba ndeko doki awa ndeko alobi awa nanga asala tout le 23 élection et à la machine ezikato ezikate. Est-ce que c'est facile vraiment awa ba pesi biso balobi 7000 machines eziki ba 28 véhicules 36 et 50 motos donc ba matos nyonso ezaki destiné pour l'élection eziki. Est-ce que c'est facile vraiment? Maman et puis eloko moko nako
yebisano peuple congolais bola nanga bien likambu oyo moni machine oyo lelo eziki eza mbala liboso biso déjà tous ebaki likambo oyo parce que salami na butu ya lelo on était surpris nous tous toyebango na position oyo obi marche moko elekaka wana opposition tango président Félix azalaki na niveau ya Belgique Fayulu Kamere oyo lelo abongoli motema na mbemba soki na ba staff nyonso mosusu wana ya ba Moïse na banani position na bango ezali ke tango idepesa okota na marche wana koto position change basa nini batumba biro seni po ke ngambu nyonso alesale nini ekweya donc Félix akoma lokola machine oyo ekomema kabina 2019 mais mwana mayela ayebaki abelelaki déjà que peuple congolais boke bofongola misu boko tra biloko wana te omonaki tozongi sima tellement que esimba kite ndelelo oyo komona ayekozwa mutu na yesi Fayulu mutu na zali Fayulu oyo lelo asali mayele nyonso po ke achap donc akima élection na zena e pona biso ke Fayulu na pouvoir bazelo komoko soki zelo komoko te tomona nega okanga Fayulu eza biloko lokuta bango baba na bango na ndenge ni est-ce que bo mener enquête bo découvrir mutaziki oui et so do bami déjà que na biloko na butu ba moni na ba toyo basaki ona bilamba moko komako na ya lamuka et puis même na langage ya original ni Olivier Kamitato alobaki nini alobaki ete soki nanga za makasi chaque machine nyonso asa nini a organiser policier moko parce que bakoki to sala nini to saboter machine wana même madame yomoko est-ce que nani discours oh ya Martin Fayulu ezali akopesa kimi ou bien quand même élection ou bien ko boycotter élection parce que mutazo lobete le 23 décembre soko okei o senga nini o senga mukanda okoma o voter soki ezali to saboter machine wana est-ce que ça langage malamu c'est-à-dire eza ba plan na bango mais biso peuple congolais le 23 décembre to bi buzo bana bango tozo l'élection ce que élection salamité Kabila, Nanga, Nabatuna, nous 60 années. Mboka, Mboka, ok, merci beaucoup. Nous avons des commentaires. Papa peut opérer sa point de vue naie pour ça ndeko. Nazina ndeko awa. Papa yo contribution na we zandenge nini na minute oyo. Congolais banda tongo aza komi tuna mituna. Ndeko leka boye. Congolais banda tongo aza komi tuna mituna. Et loko eza tricage. Eza coup monté, coup préparé, tenini. Natango yo, na yoki ndeko apesi ba précision, mais ba précision ngo eza bien te ceux qui coup o outi na destination nini pour les surprendre congolais que 7000 machines et ziki na ba matériel mususu o eza destiné pour na ba élection. Merci maman. Omoni mikolo to na elo moto benga na komba to komba mo eza mikolo ba benga na Fachivich. So landi très bien. So landi Fachivich eza kisimo makasi. Qui sont makasi mikolo yo molandi batu ya lamuka na niveau à Genève mikolo bana difficulté makasi so landi très bien selon communauté internationale biso tozoli kokende na élection le 23 décembre toyebi préparation ya lamuka bazali la préparation na bango bazali écrit on bazali déjà bazali une affaire il y a 60 millions de dollars 60 millions de dollars wana uniquement pour déstabiliser mboka tolobi clair sa élection avec machine ou sans machine le 20 décembre élection nako peso kalelo soki ozwi Bukavu na Goma président Félix azali favori ozwi soi-disant batu wana ya ngambo oyo ngalo na kotanga kombote ngana président ya parlement debout ndeko wana ayepa na ngai alors makambo belé puis accompagnant Ozali Kennedy na comme Martin Fayulu comme Ozali Kennedy a répondre le moko oyebi dis-moi c'est quoi problème eza Ozani maman na ngana zoko sayote président Félix à la monde entier lelo na niveau Mbujimai que Azali président de la République démocratique du Congo. Okay. 8 millions de personnes, 8 millions de personnes ont le lot et 6 morts. Okay. 6 morts par rapport à quoi? Par rapport à la vérité, le 23 décembre, machine ou sans machine, élection. Et puis à Bombi Bangote, à l'objet clair, on est bossé avec un niveau à Ben. Ils ont un problème, mais nous avons la choix d'Ari Liboso.
parce que Shadrack nous a dit adversaire nanga. Ok, merci beaucoup. Merci na contribution na yo malamu mais en mutuna moko na kotuna ngondeko parce que molili ezo kota caméra na biso pe il faut ezwa moi epema parce que sali mingi banda tongo ndeko eloko excusez nga nazali bosu ya bandeko awa na moni mingi bandeko ya Fashivite bandeko ya IDPS oza dirigé par président Félix Tshisekedi. Est-ce que combat oyo batu ya IDPS bako lutter pour le lombo kana biso za changement bako banda ko combattre bandeko mususu ya opposition ba o alamuka to bako combattre opposition to majorité en place pour changement ekota parce que opposition ezaka ka moko mais eza divisé combat na bino eza entre bino moko batu ya opposition to combat na bino ko za la contre bandeko oyo baza diriger mboka mabe pour changement ekota. Combat na biso eza contre opposition te mais combat na biso eza ke tozo sanctionner bato basali mabe na mboka. Sanction na biso eza te ke tozaka na minduki te. Peuple congolais aza na minduki te. Peuple congolais force les élections. Pour peuple congolais alternance na mboka ozo senga foto ke une élection. C'est pour cela la kaki biso élection le 23 en 2016 ba pesi biso élection te. To pesi bango une année. Oyo to pese bango encore ya sans Sylvestre gouvernement en place ba pesi biso kaka élection te communauté internationale ba pesi bango sous une année pour organiser élection mais jusqu'à aujourd'hui bazo pesa biso pas kaka élection te le plus important machine à teziki to eziki te biso wane concerné biso to zela alternance oyo peuple congolais a besoin nango biso to yebi le 23 décembre Mboule beta biso to kozalaka liboso ya ba centre oyo bongi biso to voter. Ce qui est arrivé que CENI est assuré congolais jusqu'au 23 décembre élection kozala mais arrivé le jour J position est changée parce que biloko eziki ezui peut-être moins vide de kokota makasi c'est qui est vrai. Congolais ko réagir ndengeni na ces moments. Ngai na kosenga boye communauté internationale SADC bazwa prise en charge na peuple congolais biso toza ba niamate so totali bien ba konzi na biso tozo prétendre ba konzi bazo traiter biso lokola ba niama ba bomi biso bazo boma biso ote ko boma ndeko Rossi lelo pe bazo continuer ko boma biso c'est que communauté internationale moni gouvernement musala ezo sala musala au gouvernement ezo sala eza ko boma batu biso to ko bima na nzela ba ko boma biso poto yakana minduki te biso toza na posa alternance na mboka na biso lokwa toza na posa alternance na mboka na biso soki bango bakoki te batika biso communauté internationale avandisa biso tosala coalition na opposition to bimisa leader na biso oyo biso peuple congolais tolingi a organiser ba élection que la claire. OK, merci beaucoup. Voilà, n'habitez de quoi wa ceux qui oko baksa nini na ndenge moko amokuse parce que là nous voulons déjà partir pona yo source ya kozika ya CENI wana euti wapi. En fait que tous les politiciens, tous les fanatisme même si je suis de IDPS naza contre parti la Mukato parti nini mais c'est nanga si c'est soit disant qu'on est nanga Moutounaya a raisonné dans nous bien là où il y a la kaki peuple congolais parce que biso nous n'avons pas de besoin de cette bêtise là il faut organiser l'élection le 23 décembre. Ce qui est le 23 décembre organiser l'élection on a utiliser article 64. Et le binini article 64 dit que le peuple est élément pour marcher pour récupérer pouvoir. OK, merci beaucoup. Merci la population nyonso azala ki awa pour landa biso. Grand merci à toi tonton Mwinga Mobali ya sérieux Aaron qui est derrière la caméra. Président, moi résumé hein na onyo c'est salami na mokolo ya lelo parce que Congolais za na déception ya makasi na ndenge moko ya mokuse. Mama nangali kamba Congolais eza le 23 de makambu le 23 de président Félix président de la République. Oyo biso tozo kende ko voter na machine à voter. Pour être ezika te tozo kende na machine à voter. Machine à voter nde bacheli biso machine à voter nde likambu machine à voter nde vote machine à voter nde ko compter ba bulletin na kati ya urne machine à voter nde to bimisa biso ticket gagnant numéro 20 abima président de la République. En résumé machine à voter nde nyonso pour les Congolais élection et kozala le 23
Seni ezika te Kongola lobby le 23 na porte kaka ya ba centre pour y a okende ko voter. Merci beaucoup na bandeko nyoso ba accompagner la soirée à lelo. Merci beaucoup na bino bandeko bolanda biso libanda mboka na Info 16 bo s'abonner et koza malamu mingi. Et un grand merci na bandeko pe ba soutenir ka masolo yakina avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi prochainement. Bye. Bonjour bandeko nyoso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po nanzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi binyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info 6, bokozwa information solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.